Raph Nguindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Bogotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Nguindou, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Nguindou, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Ouais, Balobi Raph Nguindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Nguindou. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV, Raph Nguindou #1. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale au sein des couples. Dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Vous procure une force physique permanente. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751. Allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup, Théo Bango, avec Yves Pan, tous directeur des efforts l'Afrique devant que la série continue toujours dans votre site que vous aimez beaucoup. Hein, donc j'allais dire que vous aimez beaucoup Congo Promo TV avec les boss américains Raph Nguindou de boss à Boston. Merci à toi Restang le support pour caméraman ainsi que notre convoqué Sejipiana. Donc là je vois directement le maître Ousmane Gouzele, Firdaous, Pembeni on a déjà maître Djibril Biaki Malaika Nabiso Nabino Masuza toujours Kitoko et namoni aussi ndonanga kati ya Kolo Robi Wemba Destiné Shop Supermarché 20 minutes ka wana na Londres wana oza dena supermarché Kitoko wapi mwana mboka sali pour la biso maréchal surveiller ça aussi à salika quand même aussi na ndenga ya États-Unis kuna et na ndenga plutôt ya ba Canada na kati ya Dallas wana na yolo donc restaurant yolezo na kati ya États-Unis wana donc tous à la zalawana pour ça plaisir na bandeko ko ba pressa yo Claude Noma si mona poto ya kalalika la moto na mabiziki ya papa social papa métro pembeli wana nazo mona aimer kansai plaisir à trop hein balobito za la grande to za la ndeko na ngai ya kati aussi c'est dit que ntango roda bébé mineur français de France ainsi que Chris Temo le fiti toza on a salon de la classe yo bika ramasso na ndenge za la rata nazo mona déjà ba master belé ça la plaisir le gola ba vient na biso ya kati Alex Mwini nazo mona aussi livé Kaba Ngochi pour l'échappée de Genève. Donc nous sommes déjà avec garçon hein boyibika moi mon balio garçon plaisir. Donc sur mon nier de mon fait rigole parce que yim dans sa fierté il a fait rigole la carte guitare ça to bête ma vérité maramutu garçon plaisir comme mara déjà. Ouais, salut Vipan. Ouais, plaisir à ma garçon. Garçon plaisir. Bonne santé, nayo et puis santé. Santé nayo santé à faire tout comme on ngai na zana ndako tatana nganyo sezala randeka na lobana ba mission nyoso ndako tatana ngai nyoso yali succès maramutu to voyage aka donc to beta ba concert ça ba plein ba maramutu belé lelo pe na mona sepela itango ya mbinga na émission na yo faut pesa ngana nous félicitations na trophée ndenge to ko zo meilleur artiste africain. Le logo est important maro ya mbanga na ngoya ngoya. Voilà. Meilleur artiste betana masolo no ezali na ndenge parce que bato bazo kota ngona ndenga kulu dimba netika kama tricage fait rigolo sali be bato balo bona ndenga fo yebisa biso masolo ezali na ndenge nini est-ce que représentant moko ya G7 azaki wana poto yo makambo ndenge zaki. Ouais, merci vraiment Yves Pan eza garçon plaisir mutu ya makambo donc la bouche autorisée à Jésus des nuances Mr Lova meilleur artiste africain donc na kati ya soirée wana mutu azalaki wana ezalaki manager na biso Charles Table
Tabu azalaki wana vraiment donc azwaki vraiment trophée wana na minute vraiment ndeko nanga Ivipan fête ça partout fête ezali na pas fait na biso Niata 15 fête ça na Wenge musique maison mère fête ça na Viva la musique fête ça na ba orchestre nyos tu ya Congo baza ko fêter yango to ça mutema mabete pas sepelité bato ba sepelité ba bitrika jour o nyos to zo mona o eza ba retomber à toucheze to ça y toucheze tant to ça y toucheze wana bato ba mona ga net mais lelo yo toucheze sali makamuna yango partout to tambola so tali lelo ba orchestre o eza na Congo eza na orchestre te o ezo bima na orchestre na biso biso to zo voyager to utaki Kenya to yo zonga yango susu tozo ke ne karatrote tozo zonga su Kenya tozo ke susu Bangi tozo ke ne susu Moscou donc tout ça vraiment na ba production belle biso tozo pe ma soutenir kata Kinshasa ya malgré beaucoup ça biso masola Dubai te masola Dubai o orchestre monene molanzela mais batu musu ba ko yima na ndenga ngana solana o eza garçon plaisir mutamaka muso azo loba il faut comprendre que garçon plaisir mutazo loba oni masola Dubai eza biso ke ne Dubai teke to sala na moi support mon boete donc ke ne Dubai contraire Dubai eza bien signé makamnyo to signé c'est chef parce que ma bien la Blaise Polo Bera de Prince des Amunda ya dada ba makambo ngana za ko solo là donc ke ne Dubai to c'est la jour disque ce gars disque na biso bimi ce que ça allait attendre moi quelques jours après te ke Dubai donc contrat wana ezali vraiment donc biso to bata makambo contrat à Dubai ezali donc contrat na ngeza na kati ya bureau makam tout carré voilà maintenant trophée Oyobozui mérite Oyobozui c'est le lobo dédié en et pas un nani parce que Ferrego là le meilleur artiste Oyo en tout cas félicitations à toi l'artiste Balobi tout ça il m'a souhaité pour la maman nayo yebi à Aniv donc ça lui plaisir alors beaucoup il dédié en et pas un nani trophée Oyo meilleur artiste Ferrego là en tout cas peuple congolais tous la sim artiste Oyo tout soutenir là qui est liboso ka ningizala. Oui, ouais, donc le logo tout ça le logo ya mboka mobimba il faut battre nion surtout donc battre mais là vraiment donc baza la fière et pas Jésus de Niance pour artiste oyo lelo après si vraiment makambo na kati ya mboka oyo mona kala baneko lo ba musique congolaise eza rokita mais lelo l'artiste Jésus de Niance la qui que musique congolaise eza toujours likolo abimi meilleur artiste africain donc tout ça la moto to dédié par na été ngara ko sepela ko photo pesa maman Marie Makese po ye muta botela biso patron na biso l'impérateur de la rumba congolienne lelo a matisi musique congolaise oh to pesa yango wana voilà ça c'est bien et pour quand déjà to na trophée na biso awa parce que to monyo za libana niveau Cameroun est-ce qu'il y a une minute sonde na zolo babo trophée na biso za pa manager na biso Charles Tabu donc ye mutu akendaki na soirée wana amonaki makambo to alaki batte bele na ta soirée wana to alaki na fait na biso Niata 15 to alaki na ba artiste bele na kati wana donc to niati bango système ko niata ba ke pembeni ale to bendi bordo na minute yo bor yana maboko na biso mais ce que fait rigola absence na c'était dit à quoi yemo ko makambo zanga. Ouais, donc on y fait rigoler les artistes internationaux donc azana makambo belé o asala donc calendrier na ye ezaki na makambo belé ti ba benga ki wana talaki tana ye na ta ba ko kende ba makambo wana ezalaki matesenga ki il faut manager na biso kende ya kende ko bendelo wana voilà et ça lit bien donc félicitations à toi l'artiste Ferrego là merci de la rumba congolienne papa ou artiste africain donc dans les lits donc na minute yo to na fête na rata Congo donc orchestre nyos to Congo to fêter vraiment trophée wana donc li kuni za la tête biso nyos to rasoni to fongola ba champagne na kata ba chambre to mela ba champagne to sepe la trophée oh l'artiste Jésus de Nyos a suivi voilà alors concert à lobby no ezayina nento ko tapela mojino parce que mars au mois de la femme ezaki ya koyinda harmonica en cassel c'est au parfum motema de dos de Lili Akolo Lili comme l'image de Dieu na kata Londres. Ouais, mais sur le bêta maintenant ndeni ya lobby parce que moi de la femme ma concert c'est concert. Ouais donc moni concert au biso to bêta ki lobby ezali concert mo ezali na tina po patron nga Jésus de Niance Mister Lova artiste international abotama le 3 max. Yango to talaki loko la ke abotama le 3 max cadeau a ko pesa ba maman na ndenge oyo basala ke ba bimisa na mokili Marie Makese. Atalaki azaki na cadeau a ko pesa ba maman te po basala ebele po na ye. Yango atalaki ke le 8 max loko za moya ba maman. Yango to salaki lobby na salle oyo babengi apprenti donc to salaki on avec l'impérateur de la rumba congolienne mais salaki dégâts au pesi mbwa boyi donc concert to betaki lobby
l'artiste Jésus de Nias a bandi koyemba tanga koti na chanson oh lelo ba komi koyemba ngoti na kata l'église ezaki dégâts ezalaki dégâts Adolphe Muteba donc ezalaki dégâts ba maman ba komi kolela ba komi ko fini ka batu donc ezalaki maro dégâts au pesi mwambo aboyi est-ce que plein peu ezalaki parce que confirmation ngana ko sorte ngana garçon plaisir mutu makambu ngana mutu ya makambu na ko sorte na sola no makambo po ngana za la bouche autorisée donc ezalaki ma plein donc batu bazo ya ti libanda batu donc moyen ko te côté sur place ezalaki te donc niveau ya plein auto salaki lobby po plein on biso to salaki lobby na ebite ba jara ba plein on na Congo a mutu ni na ko sala ba plein on to salaki masuka na plein na kati ya après soana et répertoire nini au fait gola a bougaki parce que yeso ka bimi boye dara moi mabe makasi papa biso dans l'orchestre vraiment le so talib orchestre Congo orchestre dans le répertoire le roi biso zate donc l'artiste Jésus de Nias tanga kotaki a bandina no album ça s'interdit alongo na ça s'interdit ayena Manix alongo na Manix ayo yana Adolphe Muteba Nzembo lelo komi partout na ba église bazo mbango zo la ça signe ya bénédiction zo la ça album na biso qu'est-ce que j'avais dit les albums lelo vraiment ils ont ça makam na mboka oyo so tel lelo Nzembo wana Adolphe Muteba partout vraiment so côté la tana ba terrasse bisika nyonso so ils ont bête ba mama bazo lela voilà dimanche passé tu as eu un conseil à confrère na bino ya ndeko ya faire rigola Fally Ipupa du Cap tout le monde a dit que ya bino ya kati Liliane ya gola ya makila ya lo basoko kati makila na ye omoni faire gola makila pene koma faire gola donc veut dire que alela faire gola ya ko sakana le padre numéro 00000 ya ba fanatique na ye ezaye Liliane ya gola mais na kamwa na mona ye na conseil ya Fally Ipupa du Cap le 5 mars oyo dans chaque club na ebide ayaki comme espion to ayako yoka ndule à sa différence na ya le padre. Ouais, donc mon garçon plaisir dans ça vraiment mieux placé pour nous la makamouya l'artiste Jésus de Niance artiste international oh bazo benga mikolo meilleur artiste africain dans ça na tenté à robeta ba masolo mo boya ba orchestre bazo beta bazo sala ba mpiaka ngana na kolandela ba makamuna bango donc wana za fanatique soka kendaki kotambola ko sala ba makamuna ye donc ngana za te pour na kolandela vina ye eza makamuna ye donc soka kende ko tala ba orchestre sala ba mpiaka ba jour wana donc ngana na tanga te ngafo tuna nga makambo lelo fête ya muneno to wana kati ya mboka au patron nga Jésus de Niance abimi meilleur artiste africain makamne yango aussi ke ba pere ngai vraiment na lingi na kata suki na kata salon la classe donc obimi singa mbala moko na ye na sala mbala moko donc na pesa makambu pour partout monde entier ba dada ba bera de prince de Zamunda bazo zela gaction plaisir muta makambo solo là mais oui ça fait aussi très mal lelo bato bazo mona bato musupe bazo ndimate bato musupe bazo boya makambo yo faire gola zolo ba lelo que azala cofondateur ya maison mère bangona bandeko na biso ba Christian Mabanga bandeko belé o bazalaka lelo bato bandimaka ngote balobi c'est archi faux que faire gola azala jamais cofondateur ya wenge musique à maison mère bato bandimaka ngote boyi ko prouver biso eloko nini sala ka faire gola lo bandengo na parce que yo na yebike aux appemena les padres si abetre no lisolo nini sala ka faire gola lo ba biloko wa if pan moni lelo vraiment na ko senga na yo moni du jour au jour mokili zo chancer ma mobile zo chancer bana mike bazo botama bato belé lelo ba yebi histoire ya wenge te ba biso to za bana ya wenge na ndenga osakana te to yebi masolo to sola histoire ya moko ndenge salaka ke président nga faire gola bazalaka bango nyonso ensemble na wenge musique à 4x4 ndenge salaka ke tang bakabwana ka tutu kaluji balempela banani tu ba fan donc bango tu bakanga maka balandaka papa chéri bango salaka ke ndenge bazalaka ye Vincone ba Christian Mabanga ba japonais ba sangana bango nyos tout basali wenge musica maison mère so tali premier contrat na bango o ba signiaka ya concert ya Matadi ba signer contrat wana bango nyos tout après que tango ba revendre orchestre et comme na makambo comme na plaire makasi orchestre erotika la ya fait na biso we ransom donc c'est logo te biso lelo to comme ça yango polémique et ça simple tant bazaka na wenge musique à 4x4 JB ba keina ba tutu kaluji na ba fande bango ba kangami yewe ransom ba Christian Mabanga ba japonais ba vena biso ba tata mobile ba Didier Masela ba sali wenge musique à maison mère tant ba sali yango ndeka na auto sola
premier contrat oyo eyaka ya wenge musique à maison mère signé yango bango nyonso tout yango ezotinda ye yaloba bongo mpona contrat wana mais aza cofondateur ya wenge musique à maison mère omoni biso lelo oyo makambo ya wenge musique à maison mère eza eloko moko boyeke eza eloko ya biso eza eloko vraiment lelo ke nga na kosenga il faut ezalaka tomonaka yango tomonaka évolution na yango mpo bayebaka ke grand chanteur moko boye ya mboka oyo abima azala mpe na kati ya orchestre wana est-ce que biki bafanatique ya maison mère balingaka biloko wana te bandimaka pe te ke omoni lelo oyo bafanatique ebele babotami lelo oyo bazocomprendre te bayebi histoire ya musique ndenge ezotambola te ntango wenge musique a 4x4 kabwanaka batutu kaluji balempela bablaise bula bango bakendaka groupe na bango kote na bango biso kote na biso ezalaka ferego la batterie ezalaka Christian Mabanga ezalaka Tata Mobich ezalaka vena biso Didier Masela bakangamaka bakendaka basali eloko na bango tant basali eloko na bango wenge musique à maison mère basali eloko na bango wenge musique à maison mère ndenge nazo expliquer eza troisième fois na expliquer concert ya liboso oyo yaka basignaka concert wana tango ye contrat ya concert eye tango yaka basignaka yango bango nyonso ndenge basalaka bango nyonso ba patron ya orchestre basignaka contrat wana bango nyonso tant basigné contrat après ndenge ke ezalaka ke orchestre pesi makambu orchestre tango pesi makambu senti ma succès comme makasi après orchestre otikala ya fait na biso we ranson eza le loko to comme ça pour la qui après na ndenge nini bango bali batikela ye le waza mukolo to le simba yi makambu mutu simba makambu ezaki fait na biso ntsona yemto azaki na kati ya makambu mais na ndenge ya contrat ezalaka ke contrat soko ye banda ko signer yango bango nyonso voilà siko na ndenge ke batala ke ndenge bachaki fait vraiment ko kumbela pe makambu kitoko makambu pe komike makambu komena bandenge moko boye vers otikala leader ya orchestre otikala ya we ransom est-ce que vous déjà temps ya koyoka nyata kans au kofelomide auto bimisa générique auto sala moi engoulement nango ndenge auto sala makambu nango ya danger ndenge auto bini ça appelle bato est-ce que vous temps koyoka ngo ouais donc yom tozo apprendre nga yango po ngai na ebelo moko te dans 8 ans koyoka ba biloko wana zolo bana te mais na vérifier na lugana ye bana ye ba eloko nini ozotanga kombo wana soki ni attaquance na ye ba yango soki sani ni donc faut tanga ba kombo nango avant na tanga ko di te na yebi fe na biso moko ba matisi biloko moko bazo benga ni attaquance mikolo mais na yebi te que ça na album moko bimi ko na ni attaquance sikoyo okoki kosala différence ya Kia babos oyo ndeko bwaki na ndeko bwaki oyo bino bwaki beksa bwaki na oyo kiriko bwaki wa ndeko ranga omoni lelo ngana tozala fier lelo omoni eloko malamu tango soki bosali eloko malamu lelo batu ba capter yango elaksaka ke bato basali eloko ya malamu ezala ngo normal na tango ya kala ezalaka tutu kaluji asalaka cri na ye moko ya ndombolo na yebi nasi ozala moto oyo oyebi makambo oyebi cri ya ndombolo borkestre nyonso ebwakaka lelo soki ke kote moko babwaki cri na biso yana ya babos ekodérange biso na eloko moko te mpo ezolakisa ke toza toujours bato ya makambo tosali eloko na biso différence bato mpe bazwi yango baprofite na yango nangi tosalaka étude moko comparative ya nani eleki ya bino to ya kofelomide beti nga nayebi biso nga nazwi temps ya kolanda makambo wana te ifo nazwa temps ya kolanda nayeba eza nini na kati ya eloko wana ozoloba wana makambo oyo ozoloba ya solo yango mais makambo nga na oloba eza garçon plaisir moto ya makambo yambie na plateau na yo ngam na osola na yo na olobani. Voilà, ça c'est bien. Alors on a un générique au moni ba jeune ba bimisi mikolo yo. To bien en 6e génération. Il y a nani moni ils ont bêta et on peut faire rigolo avant d'y à lobby. C'est bon. Ouais donc ba générique bimisi mikolo yo donc ça kaka danse ya ba boss na biso Betty de nuance na bless créateur ba sali musa na bango donc kitoko vraiment. Yango so tel lelo na trace déjà tout ça déjà ba deuxième ba Jojo Moussa ba ibi mamonga na solo eta ke garçon plaisir muta makambu ba ibi mamonga na solo là mais na suite temps Rolanda ba biloko ya bana mike wana basali ya pamba mate na landi yango te oyo ki la bana mike te tiana nu boyo yo yango ke loko te na ibi yango te yo mtozo apprendre nga nyos tunde to telembo garçon plaisir wa nga na solo na oti mango tigate ko boya bato ko tigate nazara pembe na l'impérateur de la rumba congolienne na ndako tatala nga to wana succès to beta ba concert to sara plein to voyage aka to vana na kinte biso za orchestre ba répétition te dans ambanga tende donc yo bi rubino mundi butende ngoza be garçon yebi batu te fo yo lakisanga ke obengai o chelinga ba biloko zolo ba wana o lakisanga ke oyo artiste boye wana oyeba mais na ndenga boye na ibango te wana zolo baga ba pas faire rigola neti ngani pas considérer les bato tanga wana patron nga l'impérateur ayebi batu wana te to yebi bango te yo yebisanga bato wana makasi te nga na yebi bato wana te sikoyo quelque part bande baso benga biso balobi faire rigola
Les artistes c'est Pelaranaï, tout, donc vraiment c'est un artiste. Mais tant que vous petit mundi parce que fallait pour le roi soutenir moi fallait pour soutenir mundi et puis fallait pour ah on a yébiété à Sanani Sanazana yo yébi fallait pour yébiété à Sanani artiste munene mbo azozo ba trophée ngana yébiété ngana wi meilleur artiste africain ça fait rigola. Ah ouais trophée yango yé donc manager na biso akendaki azui yango ayena yango donc ezate ke on ngana yebi artiste ozotangela ngana yebi bango te artiste africain ah ngala kamwa basaki Belet 17 l'impérateur de la rumba congoliano abimi hein bafika na muso tanga bakomona bango bayokana kita ezali ka l'impérateur de la rumba congoliano yango moni ngai naza vraiment na esengo po fête ça partout orchestre nyonso ozotanga wana ya ba jeune talent ya bato tu bayebana te wana fête ça partout dans mutu na mutu botambusa bouteille ya champagne bomela bo sepela ndenge l'impérateur de la rumba congoliano abimi meilleur artiste africain donc po makamba bo ezala pa na biso mamo pa na bino oyo ba voyage musu bozola rabat bozo kokisa te biso to abata makambo orchestre belele kaka wa ba dimanche basaka ba défilé na ba TV wa les arabes orchestre ba répétition quand arabes orchestre zo voyager mikolo biso banda to voyager to beta ta ba 7 voyages ba orchestre belele ara na Kinshasa éviter wa to ke ne poza ah tika na yoko mamo sola na ngwana mais moi to voyager ba to okende te mamo na za ba niveau ko tuna ngango ta tuna makambo senyo tuna ali po ba outi Gabon sugo auto ya récemment oui bede ah obi wanga na bien on dit maraté na yebi ete biso to kende ba concert ba image bino botali na ba TV bo moni ba image orchestre nini ozo tsanga ko ba voyager bo moni ba image na TV yeb sanga orchestre oh biso ya raso to voyager to ye Kinshasa bo moni ba image na TV e ngo laksa ke batu ya makambo uti osala makambo ba ye ba laksi makambo bo moni makambo siko ba orchestre zo lo ba wana bo ba robima ba keta mso mbudi ba ye rozonga bo mona image te maintenant dossier ya Gigola et neni azaka kato parce que na déjà dernièrement moi ma tante ezaki lisusu neti kaka lengo kende lisusu koto wana lengo ke ne pas ko phénomène ouais donc Gigola oza parler na ye azana kata parler na ye donc azana siko ero déranger été tala d'action plaisir na abo tala de gros monde la d'action plaisir na zabo siko Gigola wa mfieni oza parler na aza l'aise donc na minute on abo afandi na parler na ye pour autant aux chansons oza chanson na ye après parler na ye koto na nino na lemba beni de parler beni parler na lemba donc aza à l'aise afandi na ye na minute on na abo donc amati mako likola messa donc azo samram na ye voilà ça c'est bien alors après concert il y a le 8 mars est-ce que Ferrego là sur le concert on se relivrer très bientôt dans la Kinshasa mais on a yo moni lelo yo e comme go bank sangi comme ça bana ba mission na biso passi on vit na bango comme na ba risque to ti ko Matavio kala trotawa to ti Abidjan to ye to permis to betira le 8 mars awa kala trota surtout to ke Kenya ok sukeni donc Kenya to na deux productions to beta na Nairobi to beta na Mombasa village oyo Barack Obama botama so to longo wana to ye to salika 5 jours na Kinshasa les 15 so to longo wana ba les 15 mai to mati sur République centrafricaine so bo réclamera pas Ferrego là bino beaucoup dans la même voyage on a été mais tandis que la orchestre tout le monde a bazo mema bagaso plaisir na bango bazo mema ba trésor Congo la bango libanda moko ba visiter rapé makambango d'abord réclamateur le monde bo vandaka mais on a eu pas no moni bato ebelo ba kenda ba voyage wana d'action plaisir na makambo ya roleka mutu msako ke voyage ayebo akutana tamsusu ayaka pas d'action plaisir ndeni tchelanga carburant ayaka pas d'action plaisir ndeni selanga boye na ndako balali nzala ka d'action plaisir asala ma mbele na kata mboko nga patron na ngai Ferrego la afulanga na bandenge moko boye ko sakana te na valeur ya ba leader ozotanga ba jeune talent na niveau mo ya likolo wana wa bila Kinshasa to na libanda na Kinshasa partout bisika nyonso na ba valeur mo ya ko sakana te po na za likolo ya makasi donc na za na loko nga na ko amfiete c'est de longo République centrafricaine na bangi wana to zongi le 30 juin deuxième version ya soirée lipanda na kati ya Moscou premier mutu akenda kuneza papa na biso Tabulei
Ah, concert à Moscou, nous regardons. Deuxième moto, la génération Ferregola. Donc, nanu muta kendati à part papa na msota boulay Ferregola, ça deuxième artiste ozo kendiwana. Est-ce que maman c'est là? Les amaramou ya solo biso to amaramou to ko sarate biso ya orchestre ba théâtre te. Les orchestre to solo amaramou to solo amaramou na ngi ata normal. C'est pourquoi Ferregola ozong sepsuna bilengi ya concert oyo ezalaki acoustique. Bato bazela ngo lisusu na ndenga ko sakala te ne bosolo la na presse alobani pour la concert wana parce que bato bazo zela ngo lisusu kaka. Ouais, donc acoustique wana donc Nasir Yolanda déjà na ndenge presse a sala ayemba concert wana aloba na bana ina ba se préparer azoya donc tanga oya aluka bana ina ba robeta vraiment concert wana ba ndenge mo boy acoustique do senga mai photo beta ngo sika mo boy tango ba honorable le roi ba fait na biso Willy Moucheni Koda Mboko tango ba oya place wana ba se retrouver ba les mies na Angola ba longa ba délégation ba héritier fois match congolais tango ba oya ma ba sentir que makambo yali na kata concert wana bino mo boy biso tango beta concert ya la roi studio. Voilà. Mais on te sala vraiment musala moro jour to beta acoustique wana do ba fanatique na biso ba on sa toujours ya osepela ba bera de prince de Zamunda ba ya dadangwa bana ba Linda Matondo ba mabis kwa kia ku London ba osala bango nyosu ba osala wana ba papi mokoto président bana matongi ba osala wana. Voilà, on peut ça maintenant programme il y a orchestre G7 et puis une question pour terminer. Clip oh salé biso il y a jugement. Ils en États-Unis, tous en Angola, parce que confusion dans ma casse côté. Ah, Makambo, on a habité. Il y a un moment où on a séparé le rapport à artiste international. Leader international, oh, le abimi meilleur artiste africain. Binomo botali degré clip on a to boire na TV. La chère ba clip on a habité na Congo, soit artiste na sala ba clip à Bongo. Donc clip on sentir que clip zo loba na message artiste azo yemba. Donc Nzembo wana ndeza déjà le roi to sali clip wana donc Nzembo wana misala yi promotion yango moko déjà. Angola to sali yango kaka clip wana to sali yango na Angola na Ilia. Na Ilia. Donc c'est moi image de taille. To sali lo ndongo zo mona wana ezaka Angola na Ilia to sali makambo. Ezate ko to luka image moko boye soki na mbudi yo na kingasani yo na kimbanseke te. Ezaka image ya Angola to su yango to monique to pesi makambo. Voilà. Puis ça programme un mouvement et puis solo là ba fanatique tout il y a G7 surtout il y a Ferrego là oh le lot PC biso trophée donc artiste congolais la biso la star africaine Jésus de Niance papa social Oumela donc information ça que la minute on est dans solo ba boye tout ça vraiment en plein studio tout ça la nouvelle opiste na biso qu'est-ce que j'avais dit album le lot vraiment tout suite temps la minute on est dans solo ba boye patron nga Jésus de Niance Ferrego là azoni moseka. Tout le monde a dit que pour nani. Donc quand tu studio wana azongi lokola mwana muke niveau ayembeleli ezala banzembo musuna yo ki wana ndeko nanga yesenga na pasi. Donc eza plus que Adolphe Muteba. Ayembi basuka na chanson na kati ya album oyo yango nazo signaler ba golo ba fanatique na biso tout balingaka biso c'est la vraiment album oyo to sala album oyo ekotika la album oyo koleka ina petite biso ba album na biso tanto bimisaka esaka ba succès ba instrumenté ba desmenté biso tanto bimisaka album etika la vraiment so tel lelo ba nzembo lokwa ba maboko pamba so zo yoka yango zo yoka kwa nzembo so makala troté oyi ba nzembo lokwa ba ki viva fera yoka kwa ba nzembo moko bimika do kala troté ba fanatique na biso vraiment bobomba mbongo na bino na ba banque bobomba na ba kisangala te po histoire ba kisangala inspira de le monde comment mal système que y a porte-monnaie électrique au côté porte-monnaie na mir mbongo bimi donc ça sur le système te que bomba mbongo ya kisangala ya mulangi jour mbongo comme belé au passer mulangi te le comment mal système à banque bomba mbongo na bino na banque c'est la nouvelle opiso qu'est-ce que j'avais dit album vraiment et ça na ba surprise belé na kati to sali vraiment makambo c'est pourquoi déjà dans album est mana avril sauf prévu en avril bon so yango na banque silien te mabanga silité makamozana to tikala moi mike ka bazo arranger pesa bande kombote puis numéro de téléphone yo pesa aussi programme ya ba voyage ouais donc ba programme ya voyage et ça vraiment est belé donc comme ko bangisanga na ko bangisa comme ko sala nga passe vraiment na habiter l'impérateur de la rumba congolienne no makambo azaki ko sala donc le 14 avril là déjà tozo kende bongo Kenya Kenya le 14 avril après wana le 15 mai, na Kenya toza na deux productions au Tobeta na Nairobi, Tobeta na ville ya Mombasa. Après on a le 15 mai, toza bongo na Katia, République centrafricaine. Le 30 juin toza sikoyo na Katia,
Moscou, artiste moko kaka mutabeta wana papa la msota boulay. Deuxième artiste Square Rosala, l'impérateur de la rumba congolais, nous fait Ferrego, l'artiste international, meilleur artiste africain. Yimta Rosala. Après wana donc tosongi, on a reçu qui sera quand on simbote et pas actir bombongo donc d'action sociale, d'action crédible na kati ya Paris wana. Après simbote et pas Papi Mokoto président tout ya bana tout ya Matonge. Merci vraiment na bana Matonge. Na idée au bosala qui est bon voter mutulora Papi Mokoto pour aza jeune aza na souci ya bana Matonge. Après simbote pas ya Linda Matondo Bilele Nes Anthony. Après simbote pas ya Mabis qui a pour London d'action à disque donc na yo ki libanga na yo générique à la boss donc laisse tomber donc faut sentir niveau à libanga papa social à valoriser. Après simbote pas ya fait na ngai Willy Moucheni code mondial Alain Mies na kati Angola donc mukonza masono na pesi mote pas héritier fois match congolais venanga Jojo Ngonda email oh petit na yo d'action plaisir mutu ya makambo na pesi mote pas massa na l'international junior coach Kabana la mère biter ya Léopard massa la yolo on t'a mon yolo donc na pesi mote pas baya tout na moni vraiment pour ngaso na sa émission au sentir mage baya ya ba la rawa donc pour toi na mulili mo so baya ya téléphone numéro na ngeza plus 243 ya Willy Moucheni 09 plus 243 ya Willy Moucheni 9 94 624 56 9 94 624 56 donc voilà so bo bengi nga bo so ngai Brigitte Wab na Lille Andy donc Batutu ba John Santiago ba odi banga mes condoléances na masala nga Judo Chudi auti ko kufela mama na bango tout donc to na kata motema. Voilà, merci donc c'était là garçon plaisir de faire Ferrego là. Oui, il sera lobby, c'est que Marame Outi Pena et puis Yémen Ferrego là. Voilà, merci aussi à toi Jérémy Moukoulo, sommet du Canada, Moté Maya, SP Babo, la patronne de la force de réseau rapide, Nabo Sanité, Guillaume Tissoka, le président de tous les Congolais, la carte États-Unis, voilà, la moni Fanny Massaro, la moni Bandogue Belé, au Badara Pembe, voilà, et ça la plaisir, le Golabiso, Djibol Mbala, mais c'est le noir, le pic qui roule, voilà, Ketchene Valais, le pont, on a Kitchassa, tout ça, le Tangazo, immigration canadienne, et l'Amérique perdu au Congo. Merci à toi, Raïsika Ngelesiva pour cameraman, ainsi que notre cordeau qui est ce piano. Et comme je disais toujours, comme je disais toujours, voilà, Rafungin de l'Ebos américain, je ne pourrais pas quitter ce plateau sans pourtant te remercier. Voilà, merci. À la prochaine fois si Dieu nous prête vie. Merci, bye. Merci, bye, bye, bye.